Ah, babiloko ye memanga prison yango. D'ailleurs, je crains fort né na zone ngana lo baboy parce que na zo yebate ni turu yokuma. Namoni 16 femmes. Ba entouré évangéliste Roger Baka mais baleta ki ba voile. Et bazo lela qui promettait biso au bala biso mais ozo bala biso te. Ba funda kinga na hypercrime. Ba funda nga na hypercrime. Alors, ba ko tikela nga ni convocation pour que ne ko se présenter. Ba ki mbala moko kanga ngai. Neti bakangaka ba criminel. Mbala moko ça pour te ba prévenir ngai. Mbala moko ba yokanga nga na ndako mais to ba kanginga ba yebisa kinga te nani mutakangi ngai. Voilà. Tant na komi kono na butu nde ba yebisa kinga mutakangi kinga eza évangéliste Roger Baka pour te sentaki les ena message wana na pesaki ngana papa Roger Baka to ebani ni de près ni de près ni de loin to ebani te pour na fabriquer le moko na zala peine un na batute. D'ailleurs papa Roger Baka nzamba lobelaki mingi si basali nzambe na zela na eto ko yeba gegia Moïse mbiye ba bloko ebele basanza mingi lobela bango mais baza basanza mbo ba est-ce que papa Roger Baka créera belge et ça ainsi dit l'Éternel. C'est vraiment choquant hein? C'est vraiment choquant parce que na yebi na loi na biso mboka batinza la mutu boso convocation. Voilà. Et mi balé sur yemi ça to okete ne batinde lui mandat d'amener. Papa Roger Baka azaki na ba facile azaki na ba facilité nyoso. Il aura moyen pour atteindre nga toi corriger ngai. Parce que na âge ya kokoza la mukolo. C'est Azam mukolo. Azam mukolo. Voilà. Azaki na ba moyen nyoso nteke yaya nteke kulutu ya ko benda nga ko nga ko budete so abenga kiyo ko katelo lingala ndenge bankatela lingala pa mutu moko songolo abenga ipa pour reprocher. Wana na ebité mais asala kiango ipa na mate. Message yango il fallait na lukande konde na pembeni. Ce qu'on a checké le na checké message yango na lieu public et les endeko. Ndendo ka atrouvaki mieux pour nous la corriger fona kendena hypercrime. Donc message eza yango à démentir message nanga te. Donc il s'agit que baza même prêt au moment pour un message là j'accepte. Bon enfin ça m'a pardonné bango. Moi je ne suis pas un aventurier. Ba bayebi nga bayebi. Et ça message na pesaki. Papa Roger Baka azana ba bitumba na ina bato bazo combattre. Voilà. Alors tant on a pesi message wana ezana bato siko balati likamanga po ba combattre les sous. Très bien. On a pesi message mais siko banguna na ye. Parce que ngapela sala banguna nanga. Banguna na inde balati siko likambo wango. Omoni balati siko likambo wango. Alors tant on a leki na lobino na sengi bolimbisi na bato yo pe na les aki. Par exemple, tout le monde qui il fallait pas passer un message dans les publics il fallait locailler en coulisses. Alors, pour Nanga, il fallait papa Roger Baka à la paix modèle. Ah ben Nanga même paix en coulisses. Il fallait pas au salaboy. Mais papa Roger Baka même Minga wapina, il paie crime. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Mbote, Bandeko Balandi, émission Yo Police des Stars. Une émission d'analyse et critique. Na pesi bino mbote, sika bozwa mibino. Na pesi mbote na Montréal, Bob Bukasa, pour la réalisation qui toko. Merci mingi na batutu boko na biso de partout. Bandeko Balandi, Nenge Bomonaki dernièrement. Na prometaki bino ke na oyamela bino un serviteur de Dieu, un prophète, Oyo. Azaki na nungu moi problème nan de on abiso évangéliste Roger Baka. Oyo assistant qui lésé na prophétie tondoto nzambe alotisaki moto na ye moko musali na ye. Nde musali na ye alikaki na écran bongo pona koloba ndoto ko interpréter maye nzamba lobeki kati na ye. Alors moto na nzambe Roger Baka asisantaki lésé na yango a memaki prophète na niveau ya hypercrime ou ezali isika ya ba criminel isika ya ba escroc isika ya ba miyibi biso bon soto yibi hypercrime de quoi baza capable musana bangiza ko kanga bato solo ko batama musala mabe ko tia bango nesike sengeli mais to kamwe musana na nzambe un serviteur de Dieu à se retrouver dans hypercrime pour et ça peut possible que fundaye par exemple na société soit na parquet mais pour nani ndeko Roger Baka amemi muninga na ye mosai na nzambe directement
na ipe crime toyebite mainini oye alobaki à travers ndoto wana na yango bandeko balandi na koyambela bino moto victime na boko cité comme on aye na yango na kolinga ye moko se présenter abete la biso lisolo parce que to yeux vraiment na pasi alinga gité mais to mekembe ko bondela ko talisa ye et to ya pona ko pelisa moto te mais to ya pona ko kimia et sengeli pe bat o balandaka yo partout dans le monde parce que azali pe serviteur monene asela nzambe abisa pe bat mususu à travers ba prière na ye bat mingi pe ba yebi à travers le monde alors to le ko ba qu'est-ce qui s'est passé ba sel na nzambe ba comme na niveau ya kofundana na yango pe to mona ki bandeko mususu o to beta kaka c'était na niveau ya ba émission to mona ki mon général Sonika Futa na mona na Dodo Kamba et ERC ba ko kendaka kofundana na ba église oyo lelo pe bandimi mingi ba boyi tonga ba boyi na bango sambela bandimi batika na ndako netinga na yebisa moshi nanga avant na ndako akena so église c'est po exemple za souté mais to kamwe pe nazo juger mais aka ba analyse ndeko bo buka sa fongola caméra musali na pesi mbote merci papa mbote na bino sango ningi non nzamba osala biso grâce na ngolo na eto vivre mieux ndenge undimi ko yamba biso to yamba yo na émission ya lelo parce que c'était pas facile que zoé zaki nanu pasi tu habite pour ani ne boyeki ko ndima biso facilement na yango qu'est-ce qui s'est passé mais na rolingana nous on s'est présenté bat ba ko na biso na chebiso télévision ba meka ko yeba yo mala mingi na bi ko yebani partout dans le monde mais présentation ça la bien. Merci, je suis votre humble serviteur le pasteur Israël Nash naza mwana ya molimo ya apôtre Paul Nash Luboya paix à son âme ote kokufa kalate. Voilà, et naza no comme église où ils en allaient la combo ya parole révélée et naza représentant légal kuna. Voilà papa. Papa nangai nani to yebana no ndoto oyo olotelaki évangéliste Roger Baka ngamuna ko cité kombo ndoto ngezaki nini? Ah babiloko yeme manga prison yango d'ailleurs je crains fort né na zone ngana lo baboy parce que na zo yebate ni turu yokuma. D'abord na pesi mbote na évangéliste Roger Baka na pesi mbote na mosala nzambe. Alors bato balandaki message wana bato nyonso basi bayokaki yango ezelo ko robomba te message yango. Na butu moto akopo na mbetu moto akopo na kusema moto apona ndoto te. Voilà. Alors pendant la nuit na lalaka na loti ndoto namoni 16 femmes ba entouré évangéliste Roger Baka mais baleta ki ba voile et bazolela qui au promettait biso au bala biso mais ozo bala biso te. Très bien. Alors moi en tant que serviteur de Dieu fallait quand même na lukandeko nanga pembeni parce que na transmettre message wana et naza mutu naza email na ko sala erreur. Voilà. Alors na sala ki erreur tant on azo koleka na média ndena lobela ki pe songe on a joie qui na biso ki ndeko Roger Baka zo la nanga na loti boye pona nzamba tele singa boye za ndoto ndena pesa ki message wana. Alors tant papa la biso Roger Baka mona ki message wana en tout cas et les aki loko a mutu bon l'état bomaka mutu te et les aki ende bafunda kinga na IP crime bafunda nga na IP crime. Alors bako tikela nga ni convocation pour que ne se présenter ba ki mbala moko kanga ngai neti bakangaka ba criminel mbala moko ça pour pas prévenir ngai mbala moko ba yokanga nga na ndako metonga bakanginga ba yebisa kinga te nani mutakangi ngai. Voilà. Tant on a commis qu'on a bouton de baïpsi qui me kinga eza évangéliste Roger Baka pour te sentir qui les ena message on a pesaki il fallait na lukaye en coulisses il fallait pas na pesa d'abord. Voilà, pardon, to ke moi lo mbangu te hein. Tant batin ba ye ko kanga yo babimisa ko na ndaku ndenge nini po bakanga yo mbala moko. Non non. Ba utiliser ki mutu journaliste auto sala ki na émission na kombo Brice na pesi mbote babandaki par ko kanga ye. OK. Na komo cha pression po ya la ki sa place nga na vandaka. Voilà. Alors baleka ki na nzela journaliste nga journaliste wana asala ki plus au moins 2 jours d'après journaliste ngoye moko. Voilà. Sala ki 2 jours mais journaliste pas zo boya koloba. OK. Et ba ki sikoyo ayaki kondima nge ba ki ne na ndako directement ba ye bakangi nga na lati sapatu ba ye bakangi nga to bakangi nga ba
ba maltraitaki nga te ou bien ko beta. Non non. To koti na mutuka, respectaki nga na koti na mutuka, merci quand même pona to ba policier mosusu ba sala musala na ki professionnel nos. Nga kinga mais ba epsenga na onte na ntu akangisi ngai. Très bien. Ndene ko se retrouver na IP crime parce que ba interpeller mingi ba criminel na batu mabe. Nde ba ki epsanga ki évangéliste Roger Baka mutongisa kinga et puis voilà. Mais non, dans tout ça, yo se reproché na nini par rapport message wana to ba yuti pa nzambe. Ndoto wana. To ezali ndoto fabriqué pa na yo moko. Job azoloba que Dieu parle tantôt d'une autre et tantôt d'une manière. On a Job muta zoloba. Na lobaki na debia muta ko pona ndo muta ko pona mbetu, muta ko pona dra, mais muta pona ndoto te. Ngana papa Roger Baka to ebani ni de près, ni de près, ni de loin to ebani te. Pour fabriquer le moko na zala peine en na batute. Eza ndoto nde na lotaki, eza ndoto nde na lotaki. To yo ki balobi bano créer kaka buzz. Ezali na kaka buzz o créer ki. Alors ngana le karaté pour na créer buzz. Bible zolo baki azala modi muto zo kosa makambo na kombo nzambe. Très bien. Pourtant on a les gars qui na pesa message na baki selon ainsi dit l'Éternel. D'ailleurs papa Roger Baka nzamba lobelaki mingi si basali nzambe. Na nzela na eto ko yeba gegia Moïse mbiye ba bloko ebele basanza mingi lobela bango. Mais baza basanza mbo ba est-ce que papa Roger Baka créer buzz. Et ça ainsi dit l'Éternel. Papa Roger Baka lobaki kino ba diaspora nyo baza libana mboka basani. Bazonga. Zomona. Et ça message ya lobi nzamba mutalobi. Alba ebe ba alliance ça mabe, sengeli ba alliance otolata na musapi. Nyo soza ba prophétie na ye. Wala nyo soza ba prophétie na ye nde ya pesaki. Alors ils sont engagés na nzambe o asaki nini alobelaki. Alors le roi ya lobi ke nzambe mutalobaki. Ya ye aroba na ko défendre message yango te. Mais avant atika moto apesa ki message wana à défendre message. Avant papa Roger Baka évangéliste Roger Baka amemayo na IP crime. Abengaki yo pona ko senga yo o supprimer mission tombala moko ya kangisi yo. Asengaki ngai te. Abengaki yo pété. Abengaki nga pété zaka supprimer bakangi. Mais comment on a yo un serviteur de Dieu comme mbala mona IP crime parce que c'est possible pe ba memayo na parquet, ba memayo na sociat soit na commune na yo place au Vandaka. Comment on a directement comme memayo na place ba criminel. Quoi sa lecture nini pona yo? C'est vraiment choquant. Hein? C'est vraiment choquant parce que na yebi na loi na biso mboka batinza la mutu boso convocation. Voilà. Et mi balé sur yemi sa to okete ne batindeli yo mandat d'amener. Po e mutayi bape ndenge ni ya ko résoudre la miable ko solo la que na lingi likambati na convocation akepa moni mukolo likambo ba solo na ndenge mwa kimia po ete akoma na niveau ya la police. Mais siko to beta li solo to ba ndenge lelo yo bino basai na nzambe beaucoup na niveau ya kufundana. Exemple nini topé beaucoup pesa na batu oyo bandimela rabino parce que il faut to reconnaître que yo posani mo sai na nzambe munene ba yebi partout dans le monde à travers mosala na yo comment na ndeko na yo papa Roger Baka comme mayo na la police pour na nité bosolo na ndenge mwa kimia pour pesa exemple nini et pas ba paté na bino. Alors papa Roger Baka azaki na ba facilité nyoso il aura moyen pour atteindre nga toi corriger ngai parce que na âge ya kokoza la mukolo te aza mukolo voilà azaki na ba moyen nyoso ntake yaya ntake kulutu ya ko benda nga ko nga ko budete so abenga kiyo ko katelo lingala ndenge ba katelo lingala pa mutu moko songolo abenga pa reprocher wala na ebité mais asala kyango ipana ngate asala kyango ipana ngate ye amona kikino pas bien na se corriger na erreur na salaki bon erreur nga na zo reconnaître madame ma part isa ya ndenge na pesa ki message wana na lieu public. Voilà. On a besoin de connaître les infractions, oui. C'est pour cela na vidéo ba mon bato ils ont séquelé na net. La senga ki ke bato bazala ki les précisément na yemoko a pardonner. Parce que on a ka tout au sengi bolimbisi ya vidéo to bolimbisi ya message nzamba pesa ki yo. Message est vrai. Message est vrai. Na démentir message na ngate. Mais message il fallait pas na chango na lieu public. Voilà. Message yango il fallait na lukande konde na pembeni. Si qu'on a checké le na checké message yango na lieu public et les endeko. Ndendo ka pour qui mieux pour na la corriger, fona kende na IP crime. Donc message eza yango na démentir message na ngate. Donc il s'agit que baza même prêt au moment pour na message là j'accepte.
pour un message on appelle ça qui pour un nzambe sikoyo bat oyo lelo batika na caché na yo ke parce que il faut qu'on se le dise ça on peut que bomoni prophète wana sengi pardon na message ya lokuta pesaki yo tango ota la caméra okoloba bat oyo ba ko tambisa comme on ndinga mabe okoloba nini bon enfin nzamba pardonner bango moi je ne suis pas un aventurier ba bayebi nga bayebi et un message na pesaki alors parmi ba condition oyo ndeko asenga ki porte sentir que non parce que tant on a pensé qui message on a lieu public à sentir qui léger le collège là qui ngai mais nde esenga maki non faut ka ngande na meka un peu ko senga bol parce que avant même attendre la senga que au sa vidéo pour au démentir makambo wana ndeko Roger papa Roger Baka singio au sa la vidéo na au démentir ba prophétie topendo to lo baki wana bon na kacha vidéo on a démentir te voilà peut-être yo ça dit sagesse ya koloba ndenge non ngai papa Roger Baka azana ba bitumba na ina bato bazo combattre voilà alors tant on a pesi message wana ezana bato siko balati likamanga po ba combattre les sous très bien ngana pesi message mais siko banguna na ye parce que ngapela zana banguna nanga banguna na inde balati siko likambo wango omoni balati siko likambo wango alors tant on ngana leki na lobino na sengi bolimbisi na bato yo pe na les acquis par exemple tout bato va qui il fallait pas na pesa message wana na les public il faut na lukaye en coulisses alors pour nanga il fallait papa Roger Baka za la paix modèle abenganga même paix en coulisses il fallait pas au salaboy mais papa Roger Baka meminga wapina il peut crime zomona il peut crime ya même makinga kuna pona bon kofunda mutu et ça droit ya mutu même ata Christ mafunda ki alors le quoi na yaki na message na lieu public nde emeka ki ko les ndeko nde papa akanani ndeko Roger Baka kana ko funda ngana hypercrime nde ba joka nganga peut-être pour senga qui était sur senga qui papa Roger Tala na zape mosali ndenge ça sanga vidéo boye izali malamu te pona carrière na ngai ya nga yoka yope d'abord na OPJ o asemisa ki ngai avaya koma ba yebisa nga mode de la fin na ngeza nini na yebisa ki a pardonner ngai oui ça y pas ou ça vidéo te na yebisa ki na senga ki pardon bon nangi vraiment ko betela ngo c'était mingi te donc vidéo na bo mona ki wana lokola ngande na vidéo na taille na lobi na démentir te donc condition na bina démentir c'est-à-dire message na pesa ki ezafo na démentir te mais na sengi bolimbisi na batu oyo message wana elezaki bango parce que à part papa Roger Baka il y a des gens qui prient aussi o ba trouva ki il fallait na lukaye en coulisses donc na lezaki kaka ye papa Roger na lezaki pe batu mosusu alors na humilité parce que mosala nzambe vineza la accompagner na nini na humilité c'est très important bible zolo ba ke humilité ils ont précédé nini gloire si autant on a sengi pardon et longolinga pasteur tant on a sengi pardon de bimisinga moindre non na muto ebi makambo nzambe ba français ba le pardon c'est une puissance qui fait quoi tu libères alors le quoi les ana bato na zaki le quoi occasion de shit na boko attaque mosala nzambe ni na kosala ko senga bo olimbisi non naza humain mais ko démentir message na démentir message te donc na senga ki bolimbisi pona bato wana pona bato o ba mona ki fena lukandeko en coulisses non na télévision alors na continue à katuma alors ce que quoi les équipes papa Roger Baka na trouva ki mie pona ngai a faire arrêter ngandi na zaki arrêter mais sikoyo dans tout ça leçon nini oyo zui na marmonio so eleki izaya malamu izaya mabe leçon nini oyo tiré na kati ya likambo oyo pe sali ndenge nini bon moi c'est toute première fois depuis na colina na se retrouver na bureau ya nini ya l'état et puis hyper crime sur les attaques ba société ba bandina ngana no wana ndeto komi kuna c'est bien ba minga directement kuna isika ba samisaka batu mabe makasi ba minga kuna directement ne yango pena nde seninga passer ça m'a vraiment beaucoup touché donc leçon ngana jui que s'il y a un problème toi arranger le quoi bala nzambe voilà ya que nous fondons dans le tribunal ils pena modèle te zomona ya que même ata papa Roger Baka aza mo centre te aza pena bateau payé par les gens mais bakenda ko funda ete zomona parce que ce que bela mutu likambo senti pena likambo ba lo belanga eza ba te belé papa Roger Baka ebisa bango vérité mutu pas te sentir léger ay pas qui peut place il peut crime ezalaka akoye pe okende kuna mais bakenda kite atiki likambo lo kwa mona nzambe donc pona nga papa Roger Baka aza mukolo d'abord na âge pona ngai
Donc en tant que l'air qui a pas corrigé, ce que vous avez fait, ce n'est pas bon. Parce que bon, babandi média les bossons abisso. Ce que vous avez fait, ce n'est pas bon. Mais il y a comme manga directement na IP clean. Je pense et puis j'espère bien que et ça na bateau bazo combattre papa na biso Roger Baka. Alors si quand on a passé message na ça je combattre balata qui na message on pour ba salir rien. Ngai na passé qui message on te pour na salir rien. Nzambe atala motema pe be tension bateau. Alors makambo za rapo bino bolinga juste na lobela ngo pona nga moko ezaki nango vraiment important. Mais na suka nango donc on quand même compromis na bima mais na côté quand même hyper clean et albino a ipsinga que je te pardonne mais na hyper clean donc pardonner-moi pour ne plus na tika même na quand même arrêté ou ta kangisa kingezala ki papa Roger Baka sikoyo toka ki paraît que avant yo bima il fallait muto yo ayamba ki une émission est-ce qu'il y a qui zonga ki subosa une émission to émission go osaika yo moko préfère ko sa yo moko bon journaliste on a banga ki na ye azonga souté azonga souté pour ayebi makamuni basala ki tango bakanga ki avant ngai hôtel ma munyo se ndeka papa Roger Baka parce que mta kangisa ki na journaliste azaki canal ya ko la kisangai alors avant ala kisangai eza na ba pression ba tchaki eponga na sani na monana siko abanga ipe ko ya kuna na ipe clip abanga ko ya kuna po ayebi temps mususu et compréhension mususu ya bota mande akine souté na sala ki vidéo wana ya ko senga bana nzambe oyo ba sepela ki te na message ngo fana luka papa Roger Baka en coulisses ba sepela ki te na cette bango pardon puis na yemoko moto. Donc, la regrette qui m'a caché. Voilà, mesdames, messieurs, je profite. Naza frère naye, naza petit frère naye, naza petit frère naye. Donc, s'il y a un problème, akoya ko benga ngata na téléphone. Donc, basala ka erreur, le connaît erreur mususu te. Donc, à mon akinga na mbeba, il fallait tant mususu benga. Donc, natikelina, eloko mona mutu na ngai. Natikena eloko mona mutu na nga, ya mala muté parce que papa Roger Baka loba toujours aza moindre ba serviteur nyonso. Alors, on a toute humilité. Alors, il fallait pas même attendre à souche, tu remets la moko, ça m'a d'amener bon, meminga, ça m'a vraiment beaucoup touché. Mais Nasuka, tu finis par Limbisa, il m'a pardonné, et puis voilà, tout bon. Mais avant Zongelayo, je profite de cette occasion pour dénoncer Maïmoussou et Salah Makalambo Ganabiso. Alors, Talakaka Yemoko, chef de l'État, à l'obbi, Nalingi Koyo Kate, Bakangamutu po, a fingi, to, a critiqué. Chef de l'État, Mokonza Mboka, Kate Ekolo, andimine ba critique, andimine aye ba loba oh nyos bakolo ba surveiller. Et sengeli tozwa exemple wana ezali malamu mingi. Parce que biso tozali ba na Nzambe, to apprendre ko limbisa. Pardon est important. Parce que biso banso to sala kamabe, to sumu kaka. Peut-être mamsu to loba na mono na biso, to ya ko regretter na sima, to pe pour reconnaître que tout ça qui m'a quelque part. Oui, à ça qui m'a il y a roulé la TV, Koloba, sur Kombonayo, oui, mais il est possible que benga leki, que benda di toui. Mais aussi une chose, bande qu'on a biso banzuzi. Ningi mokanga ki on biso journaliste et sengeli ko yeba ite biso ba journaliste to te kaka source ya information na bisoté, to te kaka ba invité na bisoté. Beaucoup mieux qu'on rendre biso mauvais service. Pourquoi? Parce que ben invité musu ba comment ko boya to ya mabango. Pourquoi? Parce que tant on likamboyaka kaka journaliste nda te kaka invité. Alors na senga pardon vraiment ceux qui bokanga biso ba journaliste quelque part ils ko bebe s'appelle Moussa na biso liberté de presse ils appellent important et sengeli ko tika biso to sa Moussa ndenge sengeli journaliste atuni obe mutuna ya atuni mutuna ninga na salia on atuni obe mituna koyeba ndenge makamboleki mais ça dit na sima ko luka ko kanga pe so tani malamu pe afuti ba amende oyo peut-être mbongo oyo alinga sana makambu so futi ba amende ne iloko moko bope asali ne eloko te parce que atunaki motuna na motuna Nzambe par rapport ya ndoto na ye ezali malamu te esengeli bo respecter biso pe ba journaliste na ngo to senga na mokonza mboka chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo esengeli pe kotala côté wana président Nabiso Jean-Marie Kassamba et c'est un peu côté la côté on a parce que nabi kemba simba bakanga biso uyaka yo yakaka ceux qui likambo ils allaient à journaliste oya ko défendre ceux qui journalistes azali na nzela to azali na norme azali na carte na ye ya presse nango ezaki message moi moké na fongolaki mais papa na ngai lilobano ya suki ezali nini parce que pour l'émission à lelo quelque part ils allaient réputation na yo ils allaient message na yo ezali
lobby na peut-être balingaki et beba par rapport il y a message wana est-ce que ce qui les lobby nzamba peut ce message ou za capable de lobango susu to pe ou luka ou sala nini pour que message wana et atteindre papa soit monte ou reçoit la message. Bon balobi en faisant des erreurs on accueille la sagesse tout ça ba humain voilà et ça ba message mon sous senga repère on a lieu public et ba message mon sous senga ou luka moto joli message en coulisses pour na robakisa susu na sala ki vidéo wana na même chaîne on appelle ça qui pour na resenga batunyo so on a les aki ba limbisa parce que na za moto mais ba du siko vidéo wana akaboli kaboli yango je ne sais pas et pas nani ils ont les canal chaîne moi mingi bato tia ba faux titre pour na ngai bible zolo ba ke retour pena vengeance nzambe moto sala kango donc ce peut bolandi message na zolo ba kana na zolo ba ah ki ba les aki bango ba pardonner nga mais message on a zo ki pour papa Roger Baka et ça vrai on ngana monaki et ça vrai magasin là qui vrai il fallait le ko en coulisses il fallait pas na lieu public on a des erreurs dans ma part alors quand on a ngaki ko s'utiliser le ko la mona nzambe parce que na za mona nzambe d'ailleurs biso to mi ki tsaka chaque jour ko senga nzambe bolimbisi alors tant on senga nzambe bolimbisi pe mutu pas saluer mabe asengi pardon quand même on est obligé à sani ya olimbisa alors a du siko ba vidéo na nga wana bato ba mo chirango ba titre moni bato ba YouTube baninga mingi beige baninga mingi ba vie alors que ne atie à titre. Moi je suis un serviteur de Dieu. On doit ça maman pas combattre au rendre compte et pas ensemble. Yasuka, merci quand même de corriger Baka pour na ya mon qui sa correction pour na ya ça vaut mieux na IP crime. Merci quand même pour na ya et na suka na temps na côté IP crime a que pardonner. Donc merci quand même pour na ya et une fois pour toutes na sengi pe sous bolimbisi. Signé sous bolimbisi pour la message on a ce que les qui a pardonné mais moi regret nanga zelaki il fallait ben nanga ta pembeni lokola ndeko pour le roi mosala nzambe le roi yé c'est pas dire que ça passé no komi ajimo na batunyoso d'abord le roi mosala nzambe et souka pe le roi leki na mais ko memanga directement il peut crime il sait comment qui des gens voilà donc nanga ki pina ko sala émission te mais bolukinga mingi voilà et nanga ko répondre te mais le roi zaimi tuna na répondre na sala émission bona bisu te turo nini et comme elanga te lo te comme la yo lo monte donc comme elanga turo na bisu te et puis voilà le lobby mabete le lobby bosembo le lobby oyo et comme la kyo numéro de téléphone rapidement ba tout baza besoin ko en contact na yo numéro de téléphone les lignes parce que ndenge ba nazara qui emporter mutu ayeba ki na mutendo na kene lokwa na destination inconnue donc ce qui turo yo boyoki keno pasteur na chazo mona na te na ebité parce que ne ba emporter ki nga ata mutu donc batikira même ata tante et ko informer même ata famille to bandeko donc mutu ayeba kité be ko yebango na retard alors je crains fort ya turo yo ce qui aux andenge je crains fort moi je crains fort en tant que mutu bible zolo baké Elia ki ça ki ba moto même ko Jezabel bando loke Elia kimaki na za mutu na za ime Christ mutu azobatela biso yende mokeli même ko koma ki prépare kufa bangaki je suis humain donc nazo e batte na lobi eloko mais na bi interprétation ya batute je suis ba ko interpréter ngo ndenge nini parce que na sala émission mutu muso ko yibe mission a titre na yi na ebité donc c'est tout parce que baby pèse nazo vanda baby ndako na ngai donc tout le temps mususu na ko disparaître même super nini non nazo loba non parce que dire ça parce que vous allez être humain état des droits ezala mboka personne est au-dessus de la loi mibeko za mibeko ceux qui bakangi lelo ba koboma yote et ba robne bakangi ba tiki yote robima na yo papa Roger Baka c'est comme si yo pe rozo mutu moko a lobi mabe sur yo okepe bo ipe crime za ya mutu te isaye loko ya l'état neti yo pe ko funda pe mutu bakangi na ipe crime de ipe crime za ya mutu te mokonza mboka pe kisi makambo wana yo ko banga te toza basali ya nzambe tota ela nzambe poto koma makambo na ipe crime il faut to solola moni ndeko donc si to comme ne va ipe crime c'est que to arrange ki entre biso to bengi bampake simbi tende to kekuna omoni donc biso basala nzambe toza modèle pour na batu faut to zala exemplaire pour na batu c'est ce qui biso to comme funa batu na ipe crime banimi to te to yebisa bangoni on comprend biso toza ba modèle parce que toza ba représentation ou bien toza ba représentant de Jésus-Christ voilà alors ngai ta on a sali erreur na tenir compte te que ça erreur mais mutu wazala ki les à tenir compte et ces erreurs fala sani il faut la trouver ngale ki na eto ngai collègue grand que pasteur ozomona bon ngata on a pensé ki message wana bible zolo bani tango Christ zoni ngaka ta mutema papa lembisa bango
po bayebi makambo bazosala te alors ngata ozopesa message nayebi ke non loko yebe papa Roger Baka pesaka ne ba message ya bato soki azwi na télévision lukaka bango en coulisse te namoni seke ezala yango idée bien parce que bango baza bamodèle bango babandi télévision liboso na biso papa Roger Baka soki azwi message mpo na moto akendaka directement na télévision il est autrefois RRC ano cité comme papa Johnny Kafuta papa Kiziami tout cité ba kombo azali pe na moya koluka bango voilà alors nga soki apela moya ki moya wana pe seke ezalaka nango mabe te parce que bango baza bato babotami liboso na biso donc loko nga namoni yalekaka na ye soki azwi message ya moto atangi kombo seke ezalaka nango mabe te seke nga mpe nasala nini ntango nazwi pe message parce que bango babandi bakoli babandi makambo ya nzambe bakomi baévangile biso towana na bafrère donc expérience papa Roger Baka aza nango biso toza nango te alors ntango nga namonaka mpe bato mingi balingaka ye question azwi message yaka kopesa yango na lieu public mais bamoyen mpe ezalaka ya koluka bato nosole na bango en coulisse bamoyen ezalaka seke namonaki seke ye mpe asala bongo seke eza nango mabe te lokanga mpe nazwi message mpo na ye seke nalekaka wapi na lieu public nzoko nde nayebi teke ezalaka mabe infraction wana eza infraction ozomona infraction emonani mingi epa na ngai e bato oyo mpe atangaka na émission boye bamekaka mpe korendre rigueur te mpo bazwaka ndeko frère na bango omoni alors nga pe fallait se comporter ninga batanga bakoma ba se comporter vers ye mais directement ko memangai ya ona zoloba na ebi nini na zoloba ya turoyo na ebi tenini e koma turo na ebi tenini e koma pour na sali émission yo na ebi te turo nini e koma donc en tant qu'image je crains fort voilà na bandi tomina suka nengel baka tomina suka le bida mot de la fin numéro de téléphone to si c'est mission lelo nazana ba ofele o na bokolaka bato batalaka nga ba yebi déjà yo zo penser décembre prendre la bano bon la tani ba kolia nini bango bazana moto te eza plus ou moins na vient ofele na bokolaka na zo bango na balabala na osenga bato nyonso ya un bon cœur o ba sutaka ba ofele ba banza bano bazana batata te bazana ba mama te de ces poussières na lancer appel na bato motema malamu tozana bana oyo tozo bokola et le numéro nanga pesa affiché na siwana mais nako bandela suku pesa mon numéro de téléphone est plus 243 89 72 32 229 plus 243 89 72 32 229 merci voilà merci beaucoup bande ko balandi na pesi bino matoni mingi na bandi vous avez belé beaucoup dans l'émission yoboyoki bino moko ndenge mosali a pesi détail na dossier yi na évangéliste Roger Baka. Donc papa Roger Baka se senta qu'il lésé na maye alobaki et singala ga lukaye na mupanzi basolo la meya leki na TV. Papa Roger a même bon na IP crime. Na yango rapidement to bako limbisa, to bako bongisa entre ba na Nzambe. Merci beaucoup na Bob Bukasa pour la réalisation kitoko. Merci beaucoup na balanignon sa chez Biso Télévision. Merci beaucoup à Lady Moukadi ainsi à mes enfants. Votre papa vous aime beaucoup. Merci beaucoup à notre sponsor, Maman Daniela Ekombolo, Mega Market, hein, ONG Mega Market. Donc ONG où ils sont orphelins, orphelines, veuves. Donc bon, hésitez pas que yango sponsor logo yango mpandi. Bon vous avez numéro ya Maman Daniela Ekombolo bobenga eko tuna marambo concernant orphelins, orphelines. Voilà, mesdames, messieurs, on arrive à la fin. Moi, je vous retrouve comme ça demain pour un tout nouveau numéro. Bye.